misu nyonso ya ba congolais kozala tourner vers Mbujimai parce que toko kanga mukolo wana ekozala kaka pona Afro Congo chaleur moko toko kotia na kati ya Mbujimai bana beto donc nini kala chauffer bois tigre nyama webo wa bujitu nyama wa longilikol padi ukuluka mu Mbujimai c'est que bana bosto nyama to so toke suka sto nzichenye mbilu tunyemba. Et puis nde tokolakisa bango ke Mortel 06 eza album oyo bato bayebi o bayebi banzi bakomona yango siko na kati ya Mbujimai okocha buchu 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 bato bayembi oche ba Africa ade bato bayebi. Les griffes de partout, les griffes sur le monde entier. Comme l'Afro-Congo, c'est une même famille. Famille mounene et sangisi bate belé, biko de belé. Chaîne partenaire nyonso ya Afro-Congo et Sangani. Jika TV, HL TV, Basangani pour la promotion ya Stade Kachala. Yango toza na plateau entre biso ba griffe griffe medio ngai olobela tongo griffe du matin to beta mama solo ya Stade Kachala ouais biso ba griffe di tigre toza apona toujours promotion ya concert na biso oza le 9 avril na Mbujimai na Stade ya Kachala Bonzola yango tozo continuer toujours na ba promotion take ba greffe de partout vu que toza ka partout biso oya kin tozo linga toujours to sensibiliser ba op baza kuna bazanga te événement oza vraiment le 9 avril donc to bengi vraiment ba greffe nyonso Mbujimai soko yeba kité ba déjà tigre azo kita déjà wana boye ba déjà tigre azo yana botala kaka ba descendre ndenge azalaki na ba kindu na ba Bukavu wana binomo bomona ki ambiance ndenge ezalaki donc toza na pour ça vraiment accueil wana ezala chaleur vraiment ezala makasi vraiment ba sentir vraiment que ba greffe bazalaka di partout olingaka banzema Mortel 06 oyoka kango ba Naomi Campbell ba buchu yaka koyoka kango live déjà bon concert na to benga ngo eza kombali na forema donc yaka ebele te na année occasion ngo tinka zo pesi bino le 9 avril bino nyonso bozanga te bozala wana vraiment on est pour ya musique toujours Afro-Congo. Ouais, tout ko banda pena no boyete sans que to pesa na no bureau mobimba yemoko leader. Il n'ose bi tigre le bano de la musique africaine na benga ka yebongo parce que aza leader moko banda carrière na trophée. Leader moko mapango belé mituke belé ba concert belé mwana kitoko mwasi kitoko ba voyage kele mbote place uzali na résidence. Yemoko mama rebo mama na bango bali na succès moi si na succès bambote na bino bomela et sans oublier Prince Balum le big manager Nzambe ba contrat le cerveau moteur HB Nzambe ba clip Gizo océan de la musique africaine Nzambe ya ba inspiration Toto Shumuya les rassembleurs l'encadré de tous les griffes du monde tasimi ba griffe nyonso ça dit que ba griffe bazala toujours les colo grand Toto Shumuya sans oublier Jika TV oyo apesaka espace na epona inosbi pona Afro Congo pona botombo ya Afro Congo sans oublier HL oazo pesa tata na lié griffe du tigre HL pona botombo mikaka ya Afro Congo Stade Kachala wana ngai nazomona ngo eza défi te parce que bato belé bazoloba oh eza défi ya inozo nga mona ngo eza défi te parce que inosbi eza ba plein eza musala na ye na benga ka monsieur plein parce que beta ka toujours ba plein so tali net ba terrain GD ou tali ba Bukavu ou tali ba Kindu tali même ba Guinée équatoriale plein à plein aza monsieur plein et banda le lote banda kala déjà banda kala beta kana sko eza bato muso amona ka neti ba yebi inosbi kalelo ozomona inosbi ba beta ba fikini ba yebi yango kala
beta ba biloko wana bango bayeba yango te ba charte wana to beta ngo déjà omoni stade Kashala wana tokotika histoire donc terrain etikali vide terrain na minute oyo des fois plein kozala wana ndenge moko ya mabe donc ekotela mabe ngana okolobe koyinda te parce koyinda eza ya bato oyo bamesana kobunga bato na ba concert ya biso nde ekotela vous comprenez wana eza concert makila te te wana eza concert makila te eza pe concert ya bakive magique te parce que billet eza bien déterminé 3000 francs pour tour 10 000 francs pelouse 20 $ VIP makambo ya bao kive magie bapesaki boye non toyebi makambo wana te ya biso ezali emonanaka tokobonga pe mutu akufa te concert ekobetama na ndenge ya bien la plein na biso bien te tokosala plein moko tokosala oyo eza débordement en cours de téléchargement po niveau tokobeta stade wana ekotikala histoire na monde entier eza histoire nani stade ya 40 000 places mais tokobeta yango na 200 000 personnes donc eko déborder na ndenge moke te bato musu bazala libanda nga na kosenga kaka organisation babotya ba éclairage ya libanda po niveau bato bakoya niveau stade wana ekotonda ekotonda eza concert à 14 ekotonda déjà avant déjà 16 ans kutu ekoma route stade wana 1 heure ou bien 30 minutes stade wana ezala déjà plein yo moko tigre yo mona tigre ndaza na za nyama moko boye ya kanda makasi eri azalaka na terrain tubanyama nyuso ya mike baki makambango neti bandeke bazala vraiment na pemba penza ya mulai te devant nyama wana tigre omonaka aza nyama moko do akokato gorge nyama moko ya mabe tigre d'Afrique yango wana ozomona kaka babiloko to azobete ekendeka likolo biso mo bagreffe ne toza na siko totyaka maboko po tika dévorer toujours nef ndeza bongo eza kuyinda te kozala benda bika opesi mbwa boyi na ye po choix eza te mbwa koboya na ye so opesi akoboya na ye choix eza te date eza kaka moko le 9 avril na Mbujimai tozoya bamona nanu pour la première fois tigre en personne bamona inosbi événement n'est pas raté parce que za kaka neti komba ya Lina Foreman komba wana eyaka bane nyonso te eza lokola mwa lupemba moko bonzamba kiti na kati ya Mbujimai et puis mboka wana eza déjà béni parce que tigre ba place to akoya katika ba bénédiction pe okomona mukolo wana soit mukolo wa kita soit mukolo wa conseil omona matanga ya mbula ezokoya pona bénédiction mbula eza bénédiction ane wa bandi yango kaka makambutu azo sala eza kaka mbula kaka ifo matanga mukolo ya tournage ya clip mboko milai soki batu bayebi te mbule beta yango ano mona maboko milai beta donc ekangi na balbum ebungi na nzela ebungi na terrain babengi se couleur café pamba te fo batu bayebi loko wana maboko milai traverser ba frontière traverser ba frontière mundele tango yoki na poto alobi wao oyo nzembo niveau international misala bango topesa bango maloba balobaka mingi soki bamoni mwa kamera moko boya demi liboso na bango balobi mingi mais na terrain boye eloko ate na terrain eloko ate biso déjà concert ya Mbujimai na ekozala 9e concert ya Inos B pona année oyo ya 2023 après soto ke poto wana nde penza bakokanga batata mwasi na bango bandoki comme baproducteur bamonaka bango te bakokanga batata mwasi na bango bandoki bakokanga batata na bango bandoki epana biso musique eza business biso tokokanga mutu ndoki te parce que toza na succès tozobeta ezomona nako zala na succès beta bamona yo bimisa album sans featuring beta bimisa album sans featuring oche ba bébé de bébé bato bayembi oche edie kweli surtout chanson na edie eza chanson ngai kutu chanson eboma ngai AD nzembu wana touchanga makasi Immortels aussi c'est ça vraiment bibliothèque eza riche eza très riche en mélodie oyo
bato baye neti ba Naomi Campbell nga na mona neti eza ba hymne national eza ba nzembo moko ya ba Ligue des Champions eza nzembo ba Lina Foot te donc eza ba nzembo moko international album mobimba 15 titres ye moko Tigre yembi sans featuring bino bo dembela na bino nde bozo dembela wana biso to ko dembela te to bet album na biso sans featuring eza bien na succès ba production succès bato bayebi banzembu to beti ba concert ebele mais otala ba petit ebele ba concert ba betaka te au moins pe petit moko beti na ye 15 chansons na ba concert ne ga dena zoyemba misoko mo yemba ya bato au moins na kaka moi denzembo ebeti ndenzembo ya so landeli moi vie na yo moko ba chake poa mawa mais tennis que pas biso sa bongo te biso bongo te to beti 15 titres ne beti makasi 6 bato bazobunda nanu bakanga maloba bien bakangira bango ndambo mais 9 ezobeta déjà makasi ngana kosenga kaka Mbujimai mobimba bozala toujours motivé bozala likolo pona koyamba Tigre le ballon de la musique africaine bomona ye de près en personne bomona nanu fraîcheur leader moko leader patron légende ya 25 ans oyo azana mutuka oyo ezaka na Congo mutuka no omona ngo epa mutu mususu te na Congo ezaka epa mo Corvette ba Congolais bazwa chance ya komona Corvette pona Tigre na pesa ka yepenze ka losako chaleur ni yo zo monela ndenge ni on concert ya Mbujimai yo monela ngonde on zo mona concert Mbujimai wana za concert moko eza vraiment ya kuyinda vraiment donc on a bien vraiment ba greffe nyonso de partout vraiment bazana Mbujimai ba ke ez événement moko ya ko soutenir culture na biso et puis ba ke inos baza artiste moko abandi musique biso so peto za ki bana ti d'auto kola boto banda komona eza soki place wana nako bakiselo moi eloko mususu moni place wana Inosbi aza artiste moko leader moko otoko ko beta histoire na ye vrai ndenga zo kola ndenge azo banda musique ndenge carrière zo mata tozo mona abime pa mutu te ye moko courage na ye ebele pe bakanya ba Vodacom mais c'est ça te ba mona na kate so tuni batu pe bata banzevu na bango ebanité mais ye moko bukasi na ye talent za nango pe eloko ya nzambe o chakati na ye yango nazomata kaka donc bapara na ye bayebani mutu moko te ke il faut alia papa ou bien alia mama famille mobimba bazala na succès te ti azobeta bastade na ye azolia ne mutu te okomona ye jamais o amizokisa na loboko po atondisa stade wana te okomona ye jamais abeta batatuage pour attendre ça stade jamais mais au comment azana est vrai azana est vrai mais azo sala ba plein et contrairement na batu mususu au comment il faut ta mususu akomisa leki na yeki zengi ali atata Alex leki na ye ozo wa babiloko wana au comment ka artiste mobimba a lancé concert na stade nokomona asalaki accident te fois kanga bandage na loboko babiloko ya bongo donc ye moko amizo kisi na loboko babiloko wana siko epa na biso Inosbi zobeta babiloko vrai azobeta babiloko vrai sans que 9 personnes 11 personnes yoko landela pesi ma 11 personnes wana 11 bisi pe ebimi non Inosbi aza artiste moko ya ko féliciter so eza ba Congolais mususu ba inconscient balingaka vérité te mutu azobetela bango makamba vérité te faut bakosa bango faut bakosa ese ba mususu bakosaka biso ngai bapale ebele boye ngala rebele mais toyekotala boye toyekotala ndako moko eziki bosalite solo ebimisa solo meme na caméra o ndako ya kingani wana zomona neti babiloko wana biso Afrique congolaise la biso komona soto lobi appartement na cité du fleuve kene pezo kuti appartement na biso kitoko donc
yo moko ba climatiser ba nini propriété vraiment ezali vraiment propriété ba salle de bain ba bloko ozomona ba bloko wana do biso to vivaka na vrai yango wana na sala show ya malamu ya kolanda Afro Congo na sala show ya malamu ya kozala na sima ya Tigre parce que c'est un leader azotambola na ndenga bien Nozmi, le fresh boy, mais c'est plein à craquer. Donc, confirmons ça. Ça ouais, bah, grave, tu as toujours un autre loba qui te toujours pour la promotion concert na biso où ils les 9 avril na kati ya Mbujima et to bengi ba grave nyonso bazana Mbujima et ba ya ko assister vraiment na concert wana o to zolo ba beza combat ali na forêt soki o ratango etalio papa mama ndeko ya mobali ya mwasi le qui sont bien non déjà réservé déjà bien no bomba ngo vraiment na place mo mutu nyonso mona te. Donc bomba ngo vraiment na ndenge mo ba bien parce que les 9 les abongo objectif ezaka au sokoli na omba mo che propriété na yo okeno mo na stade biso nyonso nde to tsolo ba to biti mo histoire nous binenge zala ke za artiste mo za talent biso nyonso to mona ki soki pe lelo bazo banga musique congolaise eza pe grâce na soki ba otanga ba artiste bazo sala fierté musique congolaise so bazami balé boye ba ke les Tigre azali donc boye o soutenir événement les vraiment les 9 pour on air pe ya culture na biso to bengi vraiment ba greffe nyonso ba nyonso bazana Mbujima wana ba toni ça vraiment stade on a ba to la ça vraiment mokili ke les abokete na Congo ba talentueux pe bazali culture congolaise eza toujours en marche parce que bato belé ba le bac musique congolaise les ana C et tout donc tout là que c'est vraiment les 9 avril là que musique congolaise Tigre vraiment zo simba puis partout azo kende azo to mola toujours le colo donc to zangate ba grave pour passer vraiment message les 9 eza ya koyinda les 9 na 4 na terrain kashala bonzola les Tigre rozala wana ouais ba tata ba mama bana betu boso wa Mbujima pa di Tigre ulwa nendo boso ko chipalu chande ni munang mu chipalu chande kamu kala plein jitu kujiji ulwa numwa kijila nuye kumushi eton mwabuji ulala sumba biye bebe ikala déjà pris kala mwima na kolo bwana ule déjà biye bebe bikala kubianza wa manya bwa mwivi kala kukuiba biye na koloba na ba griffe tout biso awa ba griffe tout bakozala awa fo to landa concert wana na mopepe Tigre za na podium bino awa boza en live bozo landa en live ya concert ya Mbujima en direct ya na Kinshasa bozala toujours connecté Afro Congo toujours mkuwa moko ba griffe nyonso ya monde entier bozala toujours connecté na pesi wa mbote na ngai Rachel de moi na pesi wa mbote belé Jika dada wa taifa mbote na yo merci pour na nyonso zo sala pour na Afro Congo Rachel papa Hilaire na biso mbote na yo merci vous allez musala nyonso zo sala pour na Afro Congo moi na ngai Marie Kalanga ma femme que j'aime beaucoup oyo asala kabukula bonseka po griffe ya tongo aza makasi ya kopanza kamera ka ndenge na panza yango boye mwana nanga Jovic mon bébé je t'aime beaucoup umela na yo sans oublier Akima Boko Bank mutu aliaka dollar ilala te alie azu yango lelo aleka kalelo silipe kaka lelo Fabrice Nasima caméra ingénieur de son donc kosimba te ye kaka nzambe ya caméra nenga simbeli yango do image TikTok na bosani nani ouais ba moti la ka to pesi yango na zaki message ba griffe to sala ya pona concert na biso toujours les 9 ko ezana Mbujima yi ba moti ba griffe nyonso to pesi ba part pesi nyonso bazali o ezalaki na compte juste ya promotion ya concert na biso lo monaki griffe ni Tigre HLTV na JKTV news basangana ki pona sala toujours promotion boyebi musala malamu force Afro Congo oh ba chaîne wana biso bokabwaniza na kate biso to zalaka loboko na loboko to pesa toujours force on monaki basangani to sala toujours promotion ya concert na biso moko esokolaka elongité union fait la force oya simbi bendele sanini etombwami merci na maman na biso JKTV donc na musala comment merci na babone nyonso balandaka o ba commentaka chaîne oyo JKTV griffe du Tigre HLTV tokutani mbala sima rendez-vous za kaka moko le 9 avril ezane tozozela retour ya Jésus-Christ bye bye